Vraiment, tozali awa na kati ya bureau provincial ya RSC ou en d'autres termes tokoloba ya Église de réveil du Congo. Boza binomo komona tolobaki ke code des églises tokosalisa bino bo comprendre comment est-ce que ba église ezo fonctionner, ba ministère ezo fonctionner, ndenge nini ba confession ezo fonctionner, ndenge nini ba makambo ezo tambola. Et voilà lelo nous avons eu l'occasion ya kokoma awa na kauka botala bino moko d'abord bomoni déjà porte oezo yamba batu ke ba makelele nyonso bozo vivre tout autour ya milia makambo eta l'église. To senga ki batalisa biso, ça fait aujourd'hui à peu près plus des années pouvoir à liboso et atteindre 25 ans. Donc plus de 30 ans lelo, il y a l'existence, il y a reconnaissance, il y a l'état vis-à-vis na église de réveil à Congo. Et bozo mona bino moko d'abord bato nyonso bozo mona bazo welela wana bazana ba mituka bazana bandako bazola ta kitoko, mais en réalité c'est comme si il y a un problème dans la gestion à l'autorité congolaise, même dans le secteur spirituel. Parce que ce qui il n'y a pas assez de la bonne volonté dans l'autorité politique, c'est que de la même manière aussi dans le secteur spirituel ou ecclésiastique, il y a aussi cet manque de bonne volonté. Botala bino moko to banana ata awa. Je crois bozola nanga to banana awa botala entrée principale yandako oyo. Biso tozana ki mwenza bomoni rive gauche rive droite tozo uta Victoire, rive gauche outi Yolo. Tala entrée à côté là. Mur. Ezana crépage et eza même pas na couleur. Tala portail. Tol ya portail. Donc portail ezana tol binomo bozomona. Ce qui veut dire ezata na même pas na accès d'accueil à bien. Olongwe wana to koti na kati biso na kati ya lopango ya église de réveil. Botala binomoko botala lopango ya église de réveil ya ngoyo bomoni pompe binomo botala pompe ya ngwana pompe wana ekauka ezaka na maite bolongwe wana bola na ngai bokoti binomo bomoni awa toza na place oyo ça fait preuve que toilette ezate donc toilette ezate tala ba installation sanitaire to matina bureau awa binomo bomoni na bureau awa ndenge ni bozomona o bureau ya président provincial bozomona tala bureau binomo boza ba témoin bozo vivre réalité ya comment est-ce que je suis makamboyo ezotambola na laksi bino kaka boyeba poto sala ba investigation koyeba comment est-ce que cette église fonctionne. Bino moko bomona tango bozo betelaka bato maboko tango bozo komisaka bato botalaka pe misala ni bazo sala na place ofu bopesa bango. Merci beaucoup na Rosela bino bobenga biso pour la émission bino bozana un mois dire bino boko participer to kotsa bino parce que demain to yeba ko pesa accès na moto nyonso azali chrétien ayeba